mais ayebaka lokola za mwana libebi tant de jours fini déjà mutu ozali da moko ya mwasi ya mokonzi azo konza mokonzi ya mboka ayebaka son na ye à se préparer déjà ya ko répondre na carte de justice parce que ezegi soki mutu ana porter plainte pour ça ni bokanga yo parce que au finele na cause nini mais na ye tellement za mwana libebi mutu déjà fini tata na epé abima na tata na ye siko tata o yanga ya respecter na sens abima na tata na ye abimana tata na ye siko tata o yanga ko respecter la ndenge Denise aza muninga na ete maman Denise aza niveau moko na maman aboti ete atata niveau moko na tata na ete oso comprendre dans so tali mère wana donc yo moko otali rara boye oso kana ba char de poulet bimo na nzoto donc mère moko humble et timide on va ko loba na c'est ça akoli non na azana bien éduqué pas na bango ninga botami bien éduqué azu mobali oyo akoli na vie ya famille ya éducation atangi est-ce ko bana na esangani suna bonzambe na lo omoni soki o raté éducation na ndako etika la kanisi kami balé église na classe biloko misatu wana soki o raté na ndako chance ya mukie ezaka chance ebele ponga tcha nzambe liboso chance ebele za repa nzambe epa nzambe soki o raté éducation moni liloba nzambe ko rééduquer yo okozonga mutu parce que wana nzambe walingaka ordre mais na soki o raté l'église o raté sous la classe pona yo libungu tulu papa nazo yebisa yo papa na ngai libungu tulu maman na so comprendre te ozo sala Christelle azali ko na obenga Christelle te po mwana libebi comme mona ezali mwana libebi badias bon omoni esa kinga bien te omoni mwana libebi so déjà da mwana libebi osanga mwana libebi naza mwana libebi mwana ngoika sange mwana libebi afingi dora mwana déjà finga tata na ye et bongo tato yanga otosa autosa été donc mwana libebi déjà za da mwana libebi soki déjà za da libebi fait na yo okobanda kolakisa yango. Voilà, très cher ami fidèle internaute, toujours continuer toujours en analyse amirine bozo mon abisona bannego tomira toujours pour ça analyse. Je pense que bon moi déplacement salami tout le cas tout le monde a casse kuna poto le kato maman côté pour la visibilité. Je pense que John Kamande azola que ça binora bilili tout bimi vraiment boulevard ah pour qu'on soit toujours information qu'on peut se toujours actualité mon amboka mbote. Ah mbote papa journaliste. Je pense que oza muto ya rappel na 10e trop oza ba information oza combattant. Non si on va pour ça na moi singa miko na biso. Je pense que au sujet d'actualité oza mikolo yo Sanji ba bengani yete me ba bimisine biloko na ndako bato ndako fana mo réaction aux ani par rapport non ya état de droit de mani musana bon par rapport na ngai na mona ngo eza gravité parce que tout ça na mboka oyo depuis to sali 18 ans to mona maramba boité en travers ya Fati ndé logique bandi kozonga eloko leloko bandi kozonga na aliment na yango soki justice a sali musala talike a contrôler mikanda monique mikanda oyo eza yote kolo lupango azala réclamer justice yo sa musala justice yo sa musala ba ozongisa lupango na kolo lupango na ye oyo asombaki lupango na ye parce que na moment oyo toza oyo ya moment teke non ngai naza lupango na ngai yo ye obotolinga yango o gérer parce que yo babengi yo nani non fallait justice ça musala nango même si nzambe wazali kolo nzambe za nzambe ya justice soki otosi justice ya nzambe te suka na ozala wapi ozala na enfer normalement justice yo sala musala nango ni justice ezana po ekanga ba malfaiteur ekanga ba bomi ekanga batu nyonso bazotambola contre ya mibeko bato bazotambola contre mibeko mais tomoni après avoir commis biloko ngo kasa nanda kuna ye mwana na ya mwasi Christelle oteyi pas député provincial ateni ba popo moko ya mabe contre madame la présidente maman Denise Nyakeru. Comment madame Nyankero et côté Luana Nanine pour jusqu'à présent nous avons battu comment on est côté non étant qui ont vidéo on a sali à fingi madame Mukonzamboka le big épée à quoi comme Mukonzamboka madame Denise a relaxé le temps qui bat pour bongo et ça qui on dit bon au moni et ça qui n'a bien été au moni moi na li baby so déjà là moi na li baby on s'arra moi na li baby moi na li baby moi na ngoika sange moi na li baby a fingi dora moi non déjà finga tata na ye et bongo tato yanga otosa autosa été donc moi na li baby déjà ça moi na li baby soki déjà ça li baby fait na yo okobanda kolakisa yango etalisi déjà un afinga tata na ye etalisi afinga mama na ye etalisi afinga déjà dans la malédiction
donc muto déjà dans malédiction et pas na za sa fouti ça a un esprit d'envoûtement pour ngane na kolibo na tikala jamais kofinga maman mutu mususu parce que maman nyoso ata boti otaza maman papa nyoso ata boti otaza papa maintenant moi na libebi tellement ça dia nature na eza semence na ye et sengeli asala yango mais ayebaka lokola za mwana libebi tant de jours fini déjà mutu ozali da moko ya mwasi ya mokonzi azo konza mokonzi ya mboka ayebaka son na ye à se préparer déjà ya ko répondre na kata justice parce que justice na biso permet te o ko finga obi mo ata ko finga mutu imbécile les injures ce que mutu ana porter plainte pour ça ni bokanga yo parce que au fingele na cause nini mais na ye tellement za mwana libebi mutu déjà fini tata na épée abima na tata na ye siko tata o yanga ya respecter na sa abima na tata na ye abima na tata na ye siko tata o yanga ya ko respecter la nini alors respecter te aza mwana libebi et sengeli ko comprendre parce que mwana waza bien éduqué azana respect pas na papa na pe na papa batu muso libanda mais mutu aza de mal éduqué beba est-ce que tata na auto ça été maman Denise aza muninga na été maman Denise aza niveau mona maman aboti été atata niveau moko na tata na été oso comprendre donc so talimer wana donc yo moko otali rara boye ozo kana ba char de poulet bimo na nzoto donc mère moko humble et timide on na koloba na c'est ça akoli non na azana bien éduqué pas na bango ninga botami bien éduqué azu mobali oyo akoli na vie ya famille ya éducation atangi est-ce ko bana na esangani suna bonzambe na olobelo moko boya omoni soki o raté éducation na ndako etika la kanisi kami bale wapi na wapi église na classe biloko misatu wana soki o raté na ndako chance ya mukie ezaka chance ebele ponga atyala nzambe liboso chance ebele ezaka epa nzambe soki o raté éducation moni liloba nzambe ko rééduke yo okozonga mutu parce que wana nzambe oyo alingaka ordre mais na soki o raté l'église o raté sous la classe mpo na yo libungu tulu papa nazoyebisa yo papa na ngai libungu tulu maman wana so comprendre te ozo sala Christelle azali ko na obenga Christelle te po mwana libebi comme mona ezali mwana libebi ba diaspora à partir lelo bobenga esuso bongo te comme mona mwana libebi comme mona na PC ya mwana attaque combattant de l'IDPS je pense comme mwana lobi ke tant président okende kuna o sa base neza na Kasai ba mba président te oyoki yango nani na lobi ngwana mais la fille lobi yango mais tigala seka papa omoni mutu abotamaka na eloko déjà nzambe soko botami na eloko moko boye partout okende bando ya mao dans la bienvenue maintenant soki na environnement na oyo ozali oza deya na batémoignage ya mabe papa soki de bata mokili babaye bongo nzambe likolo ngai nakolancer défi nakosengaka badiaspora batindelinga biye ye mpe akiti na Kasai napela kiti na Kasai atake combattant de l'IDPS tosali na ye ba meeting depuis l'aéroport total ngane na sala plein yo sa bien plein koleka papa na so na nga cadre na IDPS te nga ba voter nga kuna te mais to na lancer défi bataka acha mongo na nje nga pe ba diaspora bazo na ngai batala na bango nje comme ça tokoyeba siko nani yenanga ngai naluka ya pamba combat un simple combattant cadre coup tout est simple combattant siko ngana na ya mabiso kuna bongo siko lobi ke chef de l'état eh papa Jama Kabunda pamba tango akendaki président ai omona makambo esama na Mbushimai omona nde bayambai na Mbushimai bayambie na kandanga bayambie na Chikap siko ebo soki fatina benga ke leader te donc na benga ke mutu moko boye leader de leader siko ye moko siko soki les sommets o mutu o bibelobi toute autorité vient de lier on nzamba pese bokonzi wana siko papa ye moko akiti et aux salons ndengeni abe toli solo na kota kapis moto ngene na kapis mpanzi wana nyoso wana batala muka pe base belé mais tellement ba bika ngeno mo konzambo ka soya papa kapis metida ba mona na esute plein les zo bisona nenga osala te sikoyo yeba sikoyo ngeno kase sikoyo za chef ya fati c'est donc na yebité na émotion ni bon comprendre au moni de libebi de so koti mutu na kata makila et ko bimiso maele nyoso bu mutu nzamba pesio na mutu no ba no mona libebi
donc oloba makambo eza malamu te yo mona ngo malamu oya malamu yo zo mona ngo mabe ya confusion wana ozo comprendre donc toi la mingi ya oloba te alakisi déjà lolenga zali na tig na ye na éducation o azui non pas na bango papa éducation kontaka lelo ndenge toza awa soki éducation nga finga te mais na ye baneni osani nga sambela kanzana liloba nzembo nga na yo kaka oh Jésus notre Seigneur o atambwisa nga bisinga ko finga te mais zala tout droit soko moni mutu la mabe éclairci mutu onde ko sali eza eloko mabe nga soki ezalaki ye alinga directement na leka na ba média na bando senga beskiz ndenge mwasi wa mundele akretaki président na biso libanda tanga yoki ba message ebele ye moko leki sous na chaîne ou asala émission asengi bolimbisi c'est ça énorme biso nyoso toza parfait mais totambola kana ba éducation na mabiko nzambe comment faire que nos maman lokola en plus mes première dame au banga ito na lobele biso il y aura des poursuites judiciaires par rapport à ba popo atenaki tout à fait maman ça na ba kokana ye ba okanga te okanga ye na ba popo atenaki parce que ça mabe est-ce que maman ne mutu ayebisaki justice ye non même mise ya mameza na justice ye no bakebimisa papa na bango na ndako ya bato tangu papa na bango ayebaki azwaki ndako wana ayebaki te ke no ndako eza ya mutu yakanisi ke bavandaka éternellement na mboka oyo papa Dieu est Dieu de juste Dieu est Dieu de justice nzambe akolinga te ngai na zio na esika mona nonyokola yo akolinga ta kotia mi fait carrière na ngai balandaka lisolo ya Esaú te ya nani Esaú balanda yango te papa balanda yango te lisolo ya nani oyo roi oyo nzambe abotolaki pouvoir nani na kati ya Bible oyo apesaki David nani oyo Saoul etiaka bango batanga ya Bible te nzambe so de arraché eloko arraché yo so de apero na mutu mususu atoluki nini suka nango Saoul asala wapi akufaki parce que abana ko intimider les ouin on nzamba ponaki lisusu po ede nzamba arrachaki ye siko ba comprendre que non na ta o basa oyo eza na ta on nzambe déjà arraché bango déjà eloko wana ba tala kilolendo eko sabinote kilolendo eko sabinote nazolo bayango boniko kibonga eko sayote soki nzambe abotolo eloko papa atosali nyonso aussi quand on lisusu te parce que nzambe abi na pesa ki o chance o gérer yango. Par là vous voulez dire quoi? O gérer yango mabe nde nzambe abotoli yango apesa yango na mutu o azali na motema ya malamu ya kosunga bato mususu ndeko na ngai ozo comprendre te apesi yango pa mutu mususu amoni azana bolingo wana siko yo ozaki na motema ya mabe olingi osani no cha maboko na pa mutu na po bosala ya mabe bokokutana les mêmes nzambe wana o abungiraki David Bitumba akolongi sepe soki bokosani les mêmes nzambe na kolekisa bino bokoya pe bokende histoire na bino na mukile sani esili na bambongo wana bozana ngwana ekotika na mukili boluka pe bibelobi chercher la paix avec tous et sans la sanctification personne lequel ne verra le Seigneur o bango bazo sala wana ba luka pete ba luka ne la guerre biso to bana Félix to bana mama Denise tant tozoka ba propos bongo e ko sala nga malamu yo nengo zabo soko ki tata na ba finye libane pa mutu musu ko sala malamu ata yo sambelaka e ko sala malamu te mama Denise aza mama na ngai Félix aza papa na ngai naza na droit ko respecter ye naza na droit ya ko tambola la limema ozo comprendre na ko lingana finga te soit disant moi na libebi pona moi na libebi papa aza niveau moko tana moi na Félix oya suka te on a lobi yango bien aza niveau moko tana moi na Félix te ya moko ya suka wana ya mwasi ya kitoko wana aza niveau moko na ye pas ça kitoko na ye c'est ya moi na libebi kitoko na ye ezali ya moi na libebi webi ke Satan za kitoko makasi webi yango webi pourquoi Satan za kitoko makasi pona ko séduire tanga na kata Bible ba koyebi soni l'âge de la lumière eza pona ko séduire mais sozo na kata Bible mo na chezabi azaki ata na beauté te azaki ne loko te pona ko seplisa bato mais esika o beauté zali esika o séduction zali yango na papa bango azaki séduire na kitoko na yango na bimaki na ye. Ah bon? Mais na zo biso vérité na osilika na osilika IDPS États-Unis Zolanda osilika te ndeko toza ba question bele photo poser awa mona moko tozo continuer avant to chiter na mambo wana depuis que besoin en coalition na bande on a bino INC oyo ebi très bien ça combattant et 10e to ebi mais pourquoi moi séparation on a toujours bande comme ça tenir ba propos que bande ko INC so ba bimi faut ba kanga bango le 21 ba ko ba tambula pona ndeko officiel Cameroun point ni moi séparation papa IDPS
tolinga mutu nyonso mais bato balinga biso te bato balinga biso te parce que bato balinga biso te parce que biso totambola na makambo na aliment tolinga makambo nyoka te lelo o Félix Tshisekedi soka kotaki na makambo mafia na bango olingo mwana nga mwana bazobetelaki maboko tellement zali mutu oyo nzamba tindie na mission yango zali komona bazali kobumisa bitumba wana biso IDP tozana bato mabete kamera boya biso afinga biso na 2011 lelo mwana mboka Félix Tshisekedi tango aye ayambi kamera mais o kamera sali Félix Tshisekedi yo yebi yango te plus que trahison muninga zolia na yo amoni yo kende konanga to souffrir nga na ye mais yo za dernière étation ya mabe kati na po bomangai yango ta mukitu tambola kana bolingi tango Jésus lobaki aimez vos ennemis amour wana yango ne diminaka force ya nani e ko bundela yo bitumba soki Félix azaki motema mabe contre mais lelo nazo soki mwana mboka za mabele mais tellement nzamba zo mona motema Félix aza sincère yango no moni bibelo baki nyonso na koyeko sani e ko bima na poisa siko biso to bengani bango te bango monde ba se retirer na biso bango bazolo baki no Félix na kangisi président na bango est-ce que Félix dem zangene ko funda e likamwa 15 millions oyo bango bazo beta lelo bazo loba wana oyo église catholique batambola marche à 13 personnes combien de personnes 13 personnes to betela bango maboko na boulevard biso neto za awawa mokoza biso mboka finga ma mukolo kuta kenda na poto batune question na benyango ba retro commission Félix abomba enanu abesi mona maike no tale loko o mengai ndi anime zo mukumba na ya finga ma papa na ngai ate balobi basala ka mabe non silika kosilika combattant tozo sola kosilika mona mboka tozo continuer ma va to kende o pesanga kana makasi to continuer ko ba mituna wana zo pesanga kana makasi IDP États-Unis zolanda kosilika mona mboka boniko doser Félix aza mwana na bino yo ne muto botaki e lolenge ni bowe bosakana mutu tina niveau na mwasi na ye nazo tuna bino pona nini ndenge wana soki o manka tata na yo kolingo manke batu nyonso te na kosilika te mwana mboka kosilika te boniko kitamo ba question ezebele so to siliki awa au moins ki ba question so ko répondre te avant to chiter mwana mboka lobani ko lancer na ba nyonso o bazo continuer toujours ko tia ba kal na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o ye pona ko ko bongisa mo o ye na vision que peuple et se retrouver na mandat o ya zana ba nyonso bazo ko tia ba kal lobani no ko lobela bango avant na poser ba question so mambutali coalition FCC cash bande konanga wana nazo comprendre bango te so mituna bango sali ndenge nini nazoyeba te titre ki professeur o balata wana na yebaka te ezali ya nini mpo ngai nayebi professeur azali mutu ya mibeko professeur azali mutu azali ndakisa azali kotalisa bato bayebi te balanda vi wana mais lolenge nini bato wana mboka oyo eza ya biso nyonso intérêt ya Félix Tshisekedi ezali na mboka oyo Félix Tshisekedi abotami pauvreté Félix Tshisekedi abanokende amanomata ajotongo awazokende poto atamboli poto mobimba na depo aza na mwana moke sinanga aza na opposition Félix Tshisekedi akoya mpe kolobaki non avandi na nga na okota makambo te de vie na nga papa na nga bongiseli biso vie mpe nga mpe na tangi classe na nga nazosala vie na nga mais atali wana te Félix Tshisekedi aza pauvreté Félix Tshisekedi akotaki Congo ayokota na pouvoir na pauvreté te aotambola na bajipa delix atamboli na Congo pamba te siko lolenge nini oyo bango bakoki koloba biloko wana basala makambo keno bando bloquer mwana mboka mais so bazo bloquer mwana mboka baboti bana na bango est-ce to yitolo bakena ba famille na bango nyonso baza ba millionnaire nde baza wana eza na batu musu wana baza ba mbongo te tango bango bazolinga basala ba avancement mboka ekende te bande kona bango mususu wana o baza pe na bosuite lobi bango bakokomi de mikolo bakokende bakokufa sikoyo batu oyo bango bakotikala ekozala lolenge ndenge nini ba o bakotikala soki mboka o bazotia ekozala lolenge nini papa nazolo bango bien ba diaspora boyoka ngai Félix Tshisekedi azali cartouche ya suka oyo nzambe abombaki pona mboka Congo landanga bien nalobi azali cartouche ya suka oyo nzambe abombaki pona Congo oyo les seuls mutu oyo azali kobongisa mboka oyo azali mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ande oya Félix nenga sawana yene mutu obongisa mboka oyo yene mutu komona Félix Tshisekedi yene mutu koya Jésus Christ et kwa kokuta Félix omoni ba église ebele ezo fongwa mo efongwa belé na ba coin oyo papa eza pona nini mutu ebi moi de verset biblique ngana na chrétien nazo lobango toza na yo awa tango komona misala ebele kokoma ba église ebele miki ozo mona wana ebele nza mabengi bango te eza pona nini bakimeli na nzela wana po bazwa moya ko vivre mais tango misala kokota ebele komona ba osani bakokima ozona nanga malamu bakokima parce que ezala bato nzamba bengi na ba o babengi te
Félix Tshisekedi pouvoir na ye c'est le Dieu nzamene mutu apesi yango omene ngo zabo soko botami na eloko moko nzamba tindo na mokili o papa ta batielo 4 fois poison okufate kino jusqu'à ce qu'on accompli biso nzamba tielo na mokili Félix Tshisekedi aza cartouche ya suka pona mboka oyo soki bazozela ke mwana mboka Félix Tshisekedi akufa bafungola misu nzamba no lexa bango ando na bango boy tant okei yatikali na mena so ebisa yo so kamwa nini continue mwana mboka boniko na solo ba makambo eza réel so kamwa nini continue bazolanda continue nazali koloba bien azali cartouche ya suka nazoloba ngo te pona sentiment qui a IDPCT nazali koloba yango selon la révélation nazongisi yo na sima na 2011 tango papa na biso Etienne Tshisekedi a raté pouvoir o nazolobelo nazoloba normal papa Tshisekedi nazolota kaka papa Tshisekedi a commis président de la République nana lobi be élection de salami china rambo de abimi de président maintenant siko na koloba siko nazolota a commis président ezala ki langage zambaza ko ebisanga ça que ça les savoir mais nazo ebisa o vérité ezala ki langage ko talisanga ke non Josué ne muto ko ya esika wana nga mona kaka Etienne Tshisekedi omona la mugi na bi papa naloti Etienne Tshisekedi a commis président papa bi bon c'est que akokonga kaka nzoka ezala ki langage omoni te mususu langage nzambe nzamba sala maka musu po to comprendre te avec le to koloba de lo koleza ki nzambe ne mtanzani azali koloba yango lelo ona za na pouvoir mwana Etienne Tshisekedi te siko mabeli neza Félix Tshisekedi aza muto libanda aza congolais te pourquoi ba kosamba biloko ndenge wana bango balingaki mboka o ndenge ezalaki bongo ba vivre baliaka biloko mboka ba congolais ba souffrir bana na yo journaliste yo totambola na mutu mais biba libanda moko omona journaliste kwa aza na mutu ka telemisi pe aza na paiement depuis 18 ans oyo ndeko na biso asalaki atiki bino justice oyo ekufaki ekomaki justice abata mboko na bata babola o bazoloba keno basambaka na mutu mbongo te lelo nzamba sungi biso eloko wana elongwe papa tikala na biso na biso koza sincère devant Nzambe ata babundisi yo ndenge nini bakoka yo te na yina peso proverbe mobo omoni ba Égyptien ozomona wana Nzamba yebisaki Moïse Nzamba benyi Moïse atindi Moïse mission abike libéré bana Israël les mêmes Nzambe aya ndisi keri ya nani ya pharaon d'Égypte nyonso nezaki pourquoi pour la kotalisa pharaon ke ye na mokili oyo aza pamba ngai ne Nzambe na mulakelaki ye omonaki nde balelaki abandi nanu bana na bango abani nona na banzoi magorodo amoni mutema muteta libanga abenyi ange ya liwa abiyaka bino nyonso ne bona commandement la nganga moko yemei Nzambe véritable yemei c'est Dieu wa simi pemba na nga simi pemba na yo na pemba ya mwana libebi abengi ye abina na poso ke na Egypte beta mwana nyonso ya liboso kino ya banyama milelo ezalaki na Egypte tango Pharaon moni bonga lobini Moïse bokende atiki Moïse kimia Moïse abandi kobima bakonsene ya lokuta baye yo ndenge nini ozotika Moïse akende tala mango basali biso bandako bande bakotongango orgueil sani elati abandi kolanda Moïse bana Israël batala liboso na bango boye asima na bango bamona ba Pharaon batala liboso bamoni mer rouge babandi koganga Nzamba tuni Moïse makele nazoka wana ya nini Moïse alobi basuki mama eloko kosala ezate Nzamba lotuni ozani na maboko alobi nazali na bâton tala nanu avec les mains ya batu ndeko na ngai bino bozoya bomoni lumière et outi likolo et yé telemi na katikati na bino bare bino nzela papa ata balobi baza zoba okososola te ke bato baza bato ko toucher te na tuni o mutu na répondre ngai okososola te mire bare bango barrière bana Israël papa Moïse a fongoli mer rouge bana Israël babimi Nzambe siko abi bon tana bino siko lokola na pesi bino ba avertissement bozoyo kate tana bino siko ekoki maya mer rouge ezaka ya kofungama Nzamba tiki bango ba koti vraiment tine sika ya modindo Moïse asali kaboy lelo basali bandeko wana basosula batangaka mingi ya Ancien Testament lolenge nini Nzambe opéra batanga Bible batangaka Bible bakososola kopesa bango peut-être mayele o bazana yango te mwana libebi atanga na Ephésiens 6 et komami enfant obéissez à vos parents pour la lobby toto ça même si ba vieillard mais na soki ozo to sa bango te okozani se nwanza menenge nini Nzamba kopambolo ndenge nini atanga Ephésiens combien atanga Ephésiens 6 et bandi yango et bandi non na femme soyez obéissants kita
Voilà. Balobi mwana oyo azali komona bolumbu ya tata na ya zamo. Modi. Sikotangu mwana libebe mona ki bolumbu ya tata na ye. Et on tali sote ki za modi déjà. Pona nga kutu na ko lobako mama na ngai inde dis nyakero. Kolanda mwana libebe ana te azata niveau moko atana linzaka na yo te. Posoko bola nebo okoma na ndenge moko donc mona lokola eloko moko boya insista te na mokili. Continuer ba mission na oza nango kolanda ba makelele wana te. Soko ozolanda oteli te ozolanda yango bazo distraire yo. Continuer chemin na yo. Soki mutu aza na volonté amoni essuyer aki apporter plainte akosibi peine na ye a comprendre que non na vie kozala mwana libebi eza malamu te. Eza malamu te mwana mboka très cher mi fidèle internet besoin na biso toza na combattre tozo betane toujours ma solo par rapport et ba actualité politique mwana na biso ma vato chiki on a boya ki mwana mboka asilika po yaza mutu asilika raminga betaka makofti na plateau ne besoin mona mais na boya ka asilika po na ba question to moni coalition FCC cash ke bi ba tête ba ki na coalition FCC cash mais même tozo loba ba kombo ngolongwa po ba changer ba cha ba kombo mususu to moni président Jean-Marc Kabunda président secrétaire Augustin Kabwe ba ngbalongola ba po ba remplacer ba kombo mususu kolongola ba mwana ezolo ba PDP na ba mususu ke ba moni ki za fort ba ngbalongola ba bato ba cha ba pete ko mona ba ngbalongola ba kombo wana ba lukuza ba mususu ba remplacer ba mo ba impressionner za omoni mutu o azana mayele akenda na makamu mingi te Yesu Masiya tanga zaki na mokili ebeke shida mutu atai ngai mais azwina kesa mbonga sani apesi ozola nanga bien nazozongi soka na makomi makambo ezosalama oyo papa ezali makambo ya sikate eza makambo ya kala tanga ka bible otanga ka bible te pona nini ifalo tanga ka bible otanga ka te foso tanga rotuna nga mituna oyo te zonga na kata bible Jésus ayeba yike shida mutu akotai ngai mais Jésus azali pe na pouvoir ya ko arrêter makambo wana esengelaka sani akomisa banguna na ye ba marche pied Félix asa mutu désordre te Félix a l'homme de paix ayebi neni na akena bato soki Félix abia bima libana vuya et osala mabe même si nzambe pe likolo akosepela te aza mutu a respectaka ba principe na ye bato wana nde baza bato désordre soki lelo oyo balandaki volonté ya mwana mboka Félix mais lelo toza na boyete eza bango monde ba se met trouble parce que diable ayaka pona osani pona ko boma pona ko yiba pona ko panza nzamba ayaka pona ko sani pona ko sangisa mwana mboka zoza na mutema ouvert devant bango mais pourquoi bango pe roza ba rozo se pe récompense ya mutema malamu est-ce que yo lingo zonga kane bozonga kane sika wana papa bozo lota pongi ya baba nzamba ko tikala ko pesa bino yango tata génération na bino ne eloko obo sali peuple congolais nzamba ko pesa bino yango te eloko Félix Tshisekedi asali asa maeli pourquoi eloko o esalami ndengwana babi muta mayele soka zo sali kambu batu mingi ba critique kango ata un artiste soka zo comprendre ça eloko ne batebele bayaka o eloko ni na osala mais balobi kanga munoko kende nango zuka jusqu'à la fin tango ko mona silisi yango ndenge okoyeba ke donc schéma nango nde ezalaki boye OK omoni nazo peso c'est mon quoi omoni soki na kati ya mai okuta munoko ngande fonga munoko soko za zobo koloba nini oyo eloko te oyo osui liboko se nini ntango ngando koyoka kaka asanti ke no machon na ye se nini esui eloko ntango okanga soko osongi liboko ndambu te ndenge okotuna ngai munoko eza ya kofungwama oyo ezali dernière chance omoni toza boye nzambe alinga azonga de kala tous les professionnels sont apesé na bile de kokisami na minute so nzambe atikeli biso patience oloba ta nzambe koboma bato bandai kotosa to benga nzambe mutu mabe eza lolenge mona mwana mboka Félix Tshisekedi dernière chance apesi bango soki botosi opportunité oyo te tangu makambo ekoyinda ngai naza na problème tata na miso nzambe komona naza na likambo te basonga batu biso nyonso toza na bakongolais basonga batu batala avantage ya mboka na biso polobi pe mboka na biso banda kolobela ngo pene tozoka bazolobela ba Afrique du Sud nde bazoka tozolobela ba Egypte tozoka bazolobela ba Tunisie stabilité ezali normal mais soki bazali komemama mpona bongo nzamba olona bango na se bakokende bayaki mutakala pe bakosonga mutakala mona nga ona ngana loba ya suka yango wana. Merci beaucoup mwana mboka Benjamin une autre Benjamin otonde ko luka mingi mutama komi muta Bible yo to zelo to solana to beti masoka nde bosenga to sola mais pour finir dernier mot na yo ya mokolo na lelo po tebiki to luka to ya mbosu na plateau to me ko sa analyse par rapport à ba information ba actualité mboka na biso mais une dernière mot pour mokolo na lelo ko za bon dernier mot na ngai bosenga nini na mokonza mboka Fachi Beton na sengi toujours Fachi Beton kobosa na isika outité
tala nzambe liboso tia nzambe likolo ya nyonso kotala kutu bokonzi na yo te avola la papa buka mabolongo na se bondelaka ta pendant 2 heures du temps pour na vie na yo nanu pe chaque jour na sambelaka na esa nzambe tindelaka armée céleste yo do mona armée céleste tuna Eli ayebisa yo bayo kanga Eli serviteur na balolenga inga Eli alobi tala mwana oyo est-ce que yo zo mona armée o bantouré bisote asenga kinzamba fungola miso atala bo yoka ba char et entouré armée nyonso ya kabayaki fatine ngazana à part batika tabamura koyate azana armée céleste dotango de la projet ya koya po na intention mabe armée wana o atambula na wana abule vexo bimisi makamno nyonso na posa oyo mo ko pa été ba bakangi yo armée céleste qui veut dire bonzamé na bonzamé azalina armée céleste obite ke non nzamba sana armée céleste obite ke non Jésus tant pilote akanga ka baki yo sana aucun pouvoir mo to ko bisanga sige witeke patata na ngai naza obligé ko kitisa banji na ngai o la armée pour ba ko bundela ngai mais tellement Jésus qui na biti ko accomplir yangwana asala ki asenga bango osani o s'arrêter pour ngana otobika na osenga mokonza mboka soyez soumis dans la parole de Dieu, que décevoir Jésus-Christ était comme Esaü a décevoir Kinzambe. Puis, obéissez à Dieu. Si kana na droiti, kanga mato ina yo mwana mokonzi, Jésus-Christ ba finga kiye. Komi kitisana yo sanango, yangwana moni nzamba azotombola ko kaka. Azotombola ko kaka. Pourquoi? On a simplicité à makasi mokonza mboka. Nazolo bate pona flatter ote mokonzi. Na olo bangote. Oyebi ngaite, menga na yebi yo. Tellement tout ça bateau tout ça na moi non ciel Lubanzambe malgré tout ozala nga pemete pona peso conseil mais nazo peso conseil ya mosika naza ozala ba conseiller belé voilà na roti na te salabo été ngaza muto na sambelaka bibelobi à moi la vengeance wana nzamba zali nzambe ya justice ya ona moni justice osani ezo sala musala dernier mot na ngai na pesi ba diaspora nyonso bazola na ngai na États-Unis na New York malgré tout na koma kuna te mais nazana ba makamu nyonso wana mutu voilà na Miami voilà na Texas na Atlanta na Belgique na pesi no ba mbote belé. Comme on a dit Benjamin Netanyahu. Voilà. Comme on a dit Benjamin Netanyahu. Oui, comment pourquoi nous avons pourquoi ça comme il y a Netanyahu. Pourquoi? Premier ministre d'Israël a eu quand on a makas le président d'Israël. Homme fort. Mais à mutu ato samibe kwanzambe. Yangwana na zoka na famille Tshisekedi. Parce que non pote toi famille Tshisekedi. Papa na ngai papa abote comme les agi Tshisekedi. Comme on a Benjamin Tshisekedi Nkelenda. Voilà, on va en parler dans l'émission Zéamo Namboka. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Excusez-moi. Nalingaki kopesa linyombo na ngai. Na bato nyonso kolanda émission oyo. Voilà, ya onde ngana na lobapo. Soki ba intéressé yango. Voilà. Akoki ko contacter nga na numéro na ngai zali 089 27 639 Nasuka 089 639 Nasuka bana nyonso ya Miami bana nyonso ya New York bana nyonso ya Texas bana nyonso ya Charlotte ya Dallas na ebi kuna nyonso na kenda ya esprit na ebi kena okende yango na ebi yango na bonzoto ba diaspora bazola nanga kuna merci beaucoup c'est vraiment un réel plaisir je pense que on est toujours là pour vous informer avec John Kamani Maboko Bende John Kamani je pense qu'il y a John Kamani toujours pour nous servir toujours information vous êtes nombreux en train de nous suivre en ce net moment namoni merdika bongo jolika bongo na katia Angleterre balandi biso Philomène Mukwa na katia Angleterre balandi biso na pesio mbote siko zali pourquoi pas à Dandrine Coupa hôtel Mosogangi wa na katia France na pesio mbote Linda la présence na katia Allemagne et pourquoi pas Benezer Nzo la na katia France na pesio mbote bosé belé bo s'abonner massivement pour to bando toujours awa bomoni lo vente bina grand boulevard pour nous avoir toujours bonne information pour nous informer bino abonnez-vous massivement dans votre chaîne La Voix c'est pour avoir toujours des informations des actualités de notre pays on est toujours là pour vous informer numéro ça on a ba question na bino ba message nyonso botika na numéro ça on tozongo tosomi no kana message sur bino abonnez-vous massivement on se retrouve à la prochaine bye bye. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour
laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tout c'est fort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili, okanisi mokili yango yayo, etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango eza komema. Ya Maria si akenda ye misa mungolo we. Tala tango ebebi ye o. Papa de baba si akenda kala. Tango eza koleka. Ale moloto we si akenda kala. Tango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo tayo kaka pe mobola mawate. Liwa tango yaka amemaka moto nyoso.